sur la makamsi na lo ba même pour na yano ayebi ke na mamba vrai donc na yebi bien très bien famille makambi belé ne pepela azali ta mfumo azali donc ma belé biso ça parce que biso na kitambo to yebana ki ba famille to ba kende pas famille na et pas famille kwama et pas famille Tsasa et pas famille Monangi et pas famille Mukwala et pas famille Monzale au monde biso na kitambo to zalaki et pas famille Tsengo et pas famille vous comprenez et pas famille Mbala donc biso na kitambo to banda obenga na bongo vous comprenez to banda obenga na ba famille ça pas ma famille nanyo donc ma famille vous comprenez to banda obenga na ndengo wana donc c'est un peu ça donc la famille donc na sepeli à trop peut-être en fond on a eu moi des questions na répondre ça les plaisir à trop donc OK merci beaucoup Moulo na quoi biser na temps na hôtel parce que babi les autres dimanche le bilani c'est bien et là on dit le bombeli biso pour na niou babi mikolo comme il campia Tchadas pesa calendrier donc calendrier no programme no ezande Tchadas pesa calendrier ba to na ba potana na ba makamu na bango biso beta moto potana na oya biso ba to ya rate ba potana ba makamu na ba ko letali bango biso za ba to sala ndeke moni lelo mo biso longwa ba soda mulongo to ko mo bunda biso mo parce que longwa bena ba soda mulongo mona ba to ko to longwa ba soda mulongo to ko to longwa ba soda mulongo biso ba master ba bunda bango moko na ndengo nzamba pesi bango biso bunda biso mo na ndengo nzamba opesa calmement parce que monde andule ils ont la vérité na ngona kati et puis la vérité mosusu ne baloba toute vérité n'est pas bonne à dire biso moto koya oloba bo salité na biso na miso abatute croyant que bat ba osepelo que bat ba mona biso nde ba ko voilà vous comprenez donc tout ça bien likamboni oyo ba wele la kinga pe komela inga kaka na téléphone na ngai mais na yebite likamboni oyo ba wele la ki mais na yebike na famille on se reçoit les angaraté en tant que gardien du temple nazara na yebisa bango toujours together parce que together pour migolo wabe anga papa poto nenge mon frère Chiko Mbungu lauréat abenga anga papa poto migolo wabe anga papa poto Chiko Mbungu lauréat na pesi mbote place aza on se comprend donc yebisi bango together bazala together c'est la famille. Au moins, biso bien, biso Victor, batbamon, biso à toi, to yoga na raté. Mais ce qui est bien, biso fin na raté na internet. Des motova na bino aborke somo na ba fin na ba tata, ba mama, ba bana, ba ndeko, ba basi, ba ni. Yo mona ba misa Victoria na maramboa. Ba misa Victoria. Même ça tezoinda. Atezoinda. Okamone na yebi. Atezoinda ya mere bi marate bi mala punda. Okamone na yebi. Parce que uti na source, oyo pola muta source te gitubude. Ya biso bima na internet c'était ba tata ba mama ba ndeko ria biso bima te biso suka biso na biso to pesi so sengi pe to vanda biso calme to causer na biso pe calme po to yebi ba limite to kokota ba bana te ba tata te ba mama te ndenge ba ndeko mususu kotanga ba kombo te mena yo nanga to yebi ke ndenge comment okendelela ba bana ba basi ba mama ba nini na biso Victoria Torana Makambona te so otali bien école viva Victoria barana moi compréhension na bango moko boye en erreur ba makambona biso tele mande bien de ngande quoi azala ndenge nini ngande voilà yete ngande esili loyal neto loba on se comprend ya oswana ba tata ba mama wana ya biso te mais na yebi ke bande ko va revenir à la raison ya ocha Ochana c'est na ebi peka na moment où ta muselo goza susute place baza ba chana voilà ba chip donc baza ezabiso eza ndengo wana vous comprenez eza ndengo wana mais bon lorsqu'on te lo mo to comprendre raté ata na Congo ebi te soit basala remarque wana kitambo eza mère ya animation mère ya batalako bien ta bota batalako mais pourquoi batalako ya kitambo ba bimate comme ya potote hein quand on parle de Robima obige ndenge ofandi ça ba zenit wana na ebele ba bima bongote pourquoi et là on dit ne freiner kitambo donc si on va répondre na moni yo mo lobby yo mo pesi réponse et na pesi réponse tu nga ka surtout une question mais on va pas nous répondre na moni yo mo lobby yo mo mi pesi sur réponse on se comprend yo mo mi pesi réponse donc déjà de 1
ngaso yambi nga koyebi ke mulo skanto Victor Lesson na sala ba preuve na nga o bayebi mene ya na vivre longtemps na musique ba grand ça beta à part ba grand ça na beta sali ba disque tout et tout na vivre donc na vivre na monde de musique naza na monde de musique OK siko so lobi siko na zonga siko na lobi na siko OK o mi pesi réponse siko tala siko nga mazo loba na OK avant batu mususu bazwa trophée biso za na bon tangela nga commune ebimisa déjà 9 animateurs 9 mbala moko nga na tangeli yo o basimba Guilhem Ozida zokemba yango na episode nga na tangeli yo o basali berceau animation o basimi mboka oyo Guilhem Ozida zokemba babima déjà basala bango nde batondeli ambiance na bar tika yaya okeva pemba ndeni yaya okemba te biloko Guilhem Ozida zobimisa biloko fa zobimisa ba inspiration wana o Guilhem Ozida zobimisa. La musique est la langue des émotions. C'est la concurrence qui met un prix juste aux marchandises. L'honorable Dédé Mompassa, ma famille baye, ma kotelio, ma kobenganga pamara moto, ma beo, kosala rien, lisumu nangayo, nzambali misanga suka pardonne ngayo. Cher ami internet, na pesi bilombo te bisika bozali bozabon en direct ya Faire Monde HD ya dembo mo samande fou azalara mort à Paris. Mes sincères condoléances na famille artistique Mobimba ya Nono Muzuluku. De bozolandango, de bochi boyoka Paris est en deuil. Nous avons vraiment la deuil to perdre un monument na domaine ya musique na filière ya animation. Denga na wolo bango bongo o to benga na Congo na atala. Donc voilà, tout au perdre Nono Muzuluku, que son âme repose en paix, mais très sincères condoléances, la famille biologique naïe, donc Bana Kishasa, Bana Kitambo, Bana Paris, Bana monde entier, au Balingara, Zaikola Ngalanga vraiment, n'a présenté bino ba condoléances. Na plateau la Rosalanga Moroté, na Rosalia Sousma, l'un des animateurs, au vraiment au Sengato partagé vraiment actualité au Akima Ramédia, mais les lots vraiment occasion ils ont mis et d'abord pour la daïté mais occasion il s'est présenté que tout sur la est vraiment il a bon moulo scanto oui que moulo scanto aza animateur il y a Victor il y a Eleison il y a Emene il y a Oachika biso déjà ça fait quelques années il est tous années na plateau alors na sima caméra boza bon na demboye boye moko vraiment na okota invité nanga on a yamba déjà l'on souhaité ba bonne année parce que ça fait longtemps que kutanité moulo scanto donc voilà ça a un plaisir demboye bonne année. Bonne année vraiment. Wow. Malgré les circonstances, mais c'est ça. Merci. Il m'a aussi eu mes condoléances. Et quoi, il y ouais, a ma belle, ma belle. Bonne santé. Ouais, santé, ça va. Excusez-moi. Santé, ça va, ça va. Santé, ça va, ma soeur. Tranquille. On s'est fait les gâteaux dans la circonstance. Non, même pas. Donc, je commence tout d'abord à présenter mes sincères condoléances. La famille biologique, il y a Moko, il y a Icône, il y a Doyen, ou à Salanzela. Parmi les Salanzela. Parce que il y a une idée, ou il y a une histoire, bébé Atalaku, Nanono Atalaku. Donc, autrement dit, Nono Muzuluku. Il y a mon bel vieux honoré. Empereur. Voilà pour la Bible à Gitambo. Voilà pour la Bible à Gitambo, vieux honoré. Donc voilà. Il y a Nono. Donc voilà quoi. Avant de retourner à Soula, il y a Nono, au Boute Kishasa, au Mélagipena Kishasa, mais vous pouvez savoir ce qu'on se rendit. T'es pas obligé de lire. Ceux qui musiciens voyager, après c'est ce qu'on se rendit. Vous pouvez faire un concert, vous zongi. Moutape si biso compte rendu azat et là des bouches à l'oreille alors il bisa biso ba séjour na bino na Congo les gars. Ouais Dembo, merci biso ba séjour na biso les gars bien ils ont qui justement te venir au salle 9e anniversaire il y avait na biso le King of the King qui s'était remené à Ouachika biso là au mois de février là ça va faire 10 ans et biso toujours qui opportunité de s'organiser to kendi rendre hommage pour la 9 ans et les Caribiens donc il y a à peu près 15 musiciens tout le monde à Paris le 9 to comment il a kini
tobetaki 3 productions na Chetemba bato bayaki bayebi ezalaki plein ya kosakana te donc bato barépondaki donc ezalaki très bien tokomaki na Kisasa tozalaki na place ya kolala donc tout elekaki bien tosali mwa 3 productions loko la date ezalaki bien précise so tosisi baproduction fo tozonga parce que ezalaki te toumela mais oyo asengaki aumela mpe par rapport ya makambo na ye alingaka atikala na ye elingaki déranger te donc tobeti 3 concerts oyo tozalaki nango vraiment dans l'ensemble elekaki bien siko ambiance ezalaki ndenge nini na bandeko na bino bokutaki kuna na bino bokutaki poto ambiance ezalaki bien omoni kaka place bato basangani ta mosusu mwa mes attentes ekozanga te mais en général ambiance ezalaki bien na bandeko baza kuna Victor Eley son dream team dream band na biso tozalaki awa tolobaki bagénéraux ya King Kester Menea d'autant tokendaki fusion déjà ezalaki préparation moko boye ezwaki biso déjà une année avant ya kokende kino nde bato bamoni ezwaki biso une année ezomaki kaka ye bobetaki soirée à Lorette Compression après soirée nde ozwaki initiative wana non bon après soirée nde tokoloba toactivaki sous machine toréactivaki machine eza bamakambo boye banda nango déjà banda kala donc voir même torata yango déjà donc tokozonga sous nsima te tonga tokende mpe déjà en général bafiche esalamaka tout et tout et tout torataka série moko ezalaki daya bamakambo boye ezalaka na besoin ke quelques musiciens balongwa awa bakende parce que ntango vi ya dayaka mingi bazwaka occasion te vi bamakambo elekaka ya bambutu mingi bazwaka occasion te ya okemona ata cercle ya pamba voilà sa mosusu biso tozwaki occasion mais bato mosusu bazwaki occasion te ou bato mosusu bazwa voilà donc yango wana bamisien bavanda tolobi non cette fois-ci lokola erataka biso moko bamusicien to se prendre en charge bamisien to se concerter to se prendre en charge moto na moto asombi billet na ye ezalaki ya producteur te moto asombelaki no billet non producteur asombi billet te musicien na misi asombi billet na ye donc na volonté na volonté ya kolinga motu te kokima te non kokima c'est trop dire dembo kokima c'est trop dire kokima totikala na poto nde totikala na poto nde bato batikala na poto nde totikala na poto comprendre faut tokoma koexplike bato makambo autrement so tozoyaka kokima tozonga kaka bakote oyo biso tosi toleki wana voilà ça fait des années donc voilà bakotikala na poto donc voilà tosangani wana nde moto na moto asombi tike na ye totali date topesi cordon na kini epai ya Armand Buka que je sali à passant babona ne na ye donc topesi bango makambo avec Dadi Marala baconstitue équipe ezalaki wana na kini vraiment très bien bajouer rôle moko très important donc bato bakokaki koaccompagner biso baacompagnaki biso basociété ekokaki koaccompagner biso et accompagner biso logistique moi bafiche babanderole vraiment basociété wana donc mpona kosala pub te mwana ntanga kombeza te donc baacompagnaki biso place ya kolala mpe bapesaki biso place ya kolala na PDG Dox Dieka donc na matete donc atonga eloko moko ya bien kuna donc napesi ye mpe mbote place azali donc apesaki biso hôtel les zéro tozalaki wana toali loge wana bamisien tout makambo tout ekendaki bien très bien bon après na vie des fois tout ekozala rose te omoni kaka ke mokonzi ye moko ntango azalaki kutu donki bato babudaka bato ya ndenge na ndenge bonso soki aza te nana ozala mokonzi ya moto mais du moins bayaya tozalaki pena together bayaya pena koti wana tozalaki together tokendaki kini together tozongi together napesi bango nyonso mbote place bazali babonane na bango donc voilà. Siko après tant d'années Herbinio surtout on s'est retrouvé qui bosso ya tombe ya King Kester etani bokutelaki tombe ezalaki propre salité ndenge tomona na ba image mosusu omona ote ba tombe na basunola boye na boye comment bokutaki tombe ya King Kester non mpona makambo ya tombe tokutaki tombe mpona kozala motema mabe te tokutaki tombe propre na bon état docteur de Kana amekaki kotya yango na mwa banorme na bapropre moyen na ye donc oyo esalaki ezala mwa ndenge eza wana lelo donc tokutaki yango na bon été mpe ezalaki le même jour oyo falaki bainaugure yango mpona misala oyo ndenge esalamaki wana à travers docteur de Kana donc c'était ça tokutaki yango propre et puis bato mosusu ezalaki ta mosusu mbala liboso
Mengue ezalaki mbala liboso te parce que j'ai l'habitude des fois so naza na kini nakendaka kotala vie na ngai nabetelaki tour donc oyo bayebi nga mpa nanga eza mbala liboso te mais mpona bandeko mosusu peut-être ezalaki première occasion bakende komona place batya vie na bango bakende komona place batya papa na bango yaya na bango ex patron na bango patron na bango donc c'était un peu ça mais ce qui est vrai baartiste basalaki yango vraiment na together et puis batyaki bamoyen vraiment parce que omoni lelo dembo na yebi solo omoni mpona kosangisa bamisien na poto eza kaka mbongo te faut ezala mpe moto oza na capacité ya kofaire réunir bato communication ozo comprendre parce que ozala no na mbongo kozala no na bamoyen mais oza na ndenge ya kosangisa bato te ozo comprendre donc mais biso ezalaki mpena makambo mbongo te mais bamisien basanganaki bakendaki kini bakombe ezalaki de gauche à droite ebika na kini babenga basponsor banini mais biso mpe kote autant que gardien du temple nalalaki te donc ozalaki wana au four et moulin donc mpona kotravaille ke objectif na biso ezalaki tokóma na kisasa tobeta miziki torendre vie na biso hommage et puis tozonga kote wana bamisien tosalaki yango tozongaki na biso mpe tranquille oyo otikala batikalaki mpona raison différente mais voilà Adèle Okele ezalaki première fois na ekota l'émotion oyo Adèle Okele azalaki nango bino bomilobela ini non ve nanga Adèle Okele la place ala na pesi mote mi composé oui omoni ve nanga wana trop affecté donc vraiment na liwa ya vie ndenge akenda donc et puis c'est la première fois parce que azwaka occasion te ntango ve akende azokende kini po bakunda ye po yaka accompagner te bembe azwaka occasion te même bato ebele bazelaka même bamona ta cercueil na Madeleine l'église à Madeleine bazwaka occasion te donc egenaki mpe baartiste ebele donc omona yango mbala liboso vraiment alelaki trop bon voilà c'est la vie vesakenda topesaki ye kaka makasi esali mpe loko omoni place batie vie na yo et puis la vie continue donc afuti nyongo voilà nde tolobaka afuti nyongo ya misu place oyo batya vie na ye donc mbala nsima ayebi ke soki aza na kini ayebi nzela nini place batya vie na ye akobeta tour adépose fleur nde tolobaka venez voir le cimetière pendant les vacances. Ok, merci beaucoup dans ton souffle ndambu. Bamote na Pelé Tanfumu on me perd to vient na Pelé. Bamote depuis quelque part il a beau salité qui Massamba, bamote vraiment esiga ozali. On a surtout écouté une vidéo pour la première fois vraiment, bon c'était vraiment à s'abonner, bon partager au maximum, bon commenter et on est ça la gâteau le bino ba muluskato. Donc voilà. Sango ya liwa no musulu. Écoutez, ils ont vraiment Natongo. En fait, dans la moyenne Natongo, fallait n'abima. Tant on a eu téléphone, on a fongoli. Et là, le bosso na moni. Na réseaux sociaux et puis na eu bien à la kini. On a confirmé aussi. Voilà. On est sur 6h, 7h. Et puis, voilà. Bengi, pour vérifier. Donc, tout le monde qui est sous le choc. Il y a des émotions, parce que, vieux en arrive, à petit belé, via baté belé, via sexaranae, via sorosanae, faux seca, donc, donc, voilà. Baté belé, vraiment, ça va, on passe, on va ça va bien, donc number one d'ebso bien parce que on a patriarche n'ebso ya gitambo vous comprendre pour ce toi bana gitambo animation bandi na gitambo kitambo nde mama kitambo nde berceau kitambo nde mbonda kitambo nde apesi goût kitambo lelo so ba lobela animation à travers ba ya nono munzulu parce que mon lelo so mutu akei bato bakomwa bokela bato bamérite tout ça mais l'état na biso ezaka baleso atire nde toza na bamboko vaut mieux droit na biso totyaka yango na baspedidam na basase mpo lobi ata naza te bana nga bakendaka kozwaka ata moke mpo na niveau bamboka wana donc eza kaka marato moto aodaye badro ezoyebana te okende wapi osala nini donc talaka mosala monene vie wana sala donc mais omoni na biso elo omo dembo mo ntango tolobelaka musique tant que tu as la musique, tu as
bawendo colossal musique ebanda bawendo colossal papa na biso bakale Jeff tout et ozomona là c'est outil tout ça bani to pesa ba toi na lokumu ozo comprendre mais lelo photo ebake animation pesa na bakolo nango bato babanda yango bato ba porter le père de l'animation voilà donc l'état na biso pe azape bato ndengo wana fa pesa bango pe mérite na bango et surtout mérite wana et ça ira bien on se comprend parce que Kitambo et se sacrifier pour lelo batu bazala ndenge tozabu babiso no soto za ba animateur to ya na ba photo et belé monde animation comment monde DJ ça la sousou et ça la sous booster et ça la sous la force on se comprend donc misisa wana mama wana moboku wana Kitambo donc à travers ba nono ba kenango liboso mais so na Kitambo neti na mabele na biso okuta batutu babeta ba mbonda batutu babeta ba maracas batutu babwa animation déjà batu na makila Kitambo mobimba za batu na makila Kitambo ato beta ndeni Kitambo to na ndenge na biso to lela batu mbonda kaka kuna to na ndenge na biso to lela batu mbonde ko zangate mbonda wana nde yango bakulutu na biso basala yango utaki na bodeyon barumba ya donc tout ça bani donc baswede bamakambo ebele ezaka ke mbonda ya Kitambo ndi sala ke et sa force lelo ba vie batombola bendele ya animation et puis nono kaka te bayano no bazala bato babandaki babimbisi yango na miso bato ya nono et puis ya bébé mais tozali na bango ba vie Marius bazalaki bavait na biso baran Robert et Kokota bazalaki on se comprend pe ma chameau le big one mon grand que je salue bonne année aya Juna Mumbafu on se comprend oui na biga c'est derrière on appelle ça couleur wana Bangabudiela on se mona ni Kitambo avant nous ba commune indépendance et animation ezalaki animation po bato babina indépendance et adopter animation de indépendance et adopter animation et adopter te bazo indépendance to pesa bango lipanda po baali pena bana dépendre na Kitambo OK même c'est vrai histoire va changer raté banda ko dépendre na Kitambo OK donc po bato babina kisasa ebina Afrique ebina muke Kitambo donc c'est ko uta na Kitambo danse ko uta na Kitambo animateur ko uta na Kitambo. La preuve année, il y a Nono, il y a Bébé, il y a Ditutala, il y a Marius, il y a Ngabudiela, donc Robert et Kokota, Venanga Juna Mumbafu Big One, donc basé belé. À peu près 9. On se comprend. Bisoto ye na sima balé ki na bango, on se comprend. Balé ki mususu pe bandeko mususu pe bana kini bazali. Baluo manager bazana kini, bagile muzindo bazana kini, voilà bashiko donc baza eza biso eza ndengo wana. On se comprend? Eza ndengo wana. Mais bon le scanter là au moro to comprendre raté. Ata na Congo, habite soit basala remarque wana. Kitambo eza mère ya animation, mère ya batalako. Bien ta bota batalako. Mais pourquoi batalako ya Kitambo babimate? Comme il y a pototé hein quand on parle de robima obiga ndenge ofandi ça ba zenith wana na ebele babima bongote pourquoi et là on dit ne freiner Kitambo donc si on va répondre on a mon yomo lobby yomo peut s'y répondre et na peut s'y répondre tu as surtout une question mais on va pas nous répondre on a mon yomo lobby yomo mi peut s'y sous réponse vous comprenez yomo mi peut s'y réponse donc déjà de 1 ngaso yambi nga kwebi ke mulo stanto Victor Lesson na sala ba preuve na nga o bayebi mene ya na vivre longtemps na musique ba grand ça obeta à part ba grand ça na beta sali ba disque tout et tout na vivre donc na vivre na monde de musique naza na monde de musique ba te parler vous comprenez OK si ko so lobby si ko nazo ngasko na lobby na si ko ke o mi pesi réponse si ko tala si ko nga mazo loba na OK avant batu mususu bazwa trophée biso za na bon tant la commune ebimisa déjà 9 animateurs 9 mbala moko nga na tangeli yo o basimba le mozida zokemba yango na tsonga na tangeli yo o basali berceau animation o basimi mboka o gile mozida zokemba babima déjà basala bango nde batombeli ambiance na ba tika ya o ke va kemba ndeni
ya kokemba te biloko Guillaume Ozindo azobimisa biloko fa azobimisa ba inspiration wana o Guillaume Ozindo azobimisa est-ce que a mérité kozalaka ndenge aza wana mais non tika ndeko na mavanda place aza nga nayebi kaza bien c'est un bosseur place aza na Doudou Gola chez Fili kibinda ko une nouvelle image ezobima te donc mais non babetaka na bango nga nayebi ke babeta na quartier oui kobeta na fête non babetaka na quartier te omoni c'est ça baza na dimension oyo baosala mosala na bango baza na besoin te batala kaka bato ndenge vitese ekende donc baza na badate na bango babetaka baconcert na bango tant que baartiste baexexaka mosala na bango tant que baartiste lobi nzambe moto ayebi ndenge nini otombwama lisusu so tolobi lelo estce basalaka mosala oui basalaka yango barepetaka babetaka baconcert voilà mwa bastudio basalaka badiske basalaka donc c'est ça félicité donc on a dit que place baza nouvelle image qui binda avec Doudou donc baza bien basala bien donc patrimoine aussi ya mboka na biso et puis ya mabele na biso su kitambo mais kibinda eza ok ça lelo te kibinda ok c'est belé yesima ok c'est bé to lo après wenge après sortir ya wenge ça kibinda comme ce kibinda pe ko eza lo mo et ça qui peut avant wenge mais ce que tala be exploit o wenge sali tala exploit malgré ancienneté yo les kawana malgré ancienneté kibinda mais jusque là so tali place kibinda zala hotel na orchestre mususu na o yesima bakoko baleki kutuna kibinda mais kibinda ezotika la esigeza ezotika ntira na ghetto photo to voiler ba face quand même bana kitambo o baza au moins émission o bayoka au moins tant que na roluka musala batala biso na compétence na ba qualité et puis na expérience vous comprenez ba biloko wana ba jija biso parce que kibinda za na biloko wana donc azan expérience donc so ba prester donc on sentir que orchestre mtezo beta on se comprend bazan expérience donc déjà de 1 bon orchestre msou lobi que o soit ba tombomi koleka kibinda na otu episode on tout à l'heure makambo tamsu bat ba osala lelo tamsu pe bango basala ki yango déjà bango siko pe tamsu ba obule basala makambo mususu bidebeta stade te kibindebeta stade de martyr te so kibindebeta stade de martyr te kibinda za ye mongo te de orchestre c'est belé beta stade de martyr te to par rapport à kibinda kibinda za lelo mususu mais kibinda za lelo mususu mais pour na beta stade kibinda aza na fond mongo te za na Banque de France ou bien na Banque à Congo aoya ki afuti stade ye moko donc faut ba mécène bato babeta stade wana ba mécène bazwara bango ti batie ba moyen batali makambo nyonso ba paramètres nyonso basali promotion babeti vient na biso esrava betaki ti est-ce que likole koyi te abetaki spectacle kitoko ozo comprendre abetaki osato lingo expliquer ba otia l'image pas mondela bani il avait joué abetaki. Donc voilà, ce ba mécène ba monani ba tcheli ba ngombongo, je pense pas que ba oboya, ba oluka ba stratégie ndeni les alaka parce que ba tumsu pe ezala bango ba souvenir. Pour tout s'attendre ka te ke ezayaka e yaka na ba polémique, est-ce que ba tu ba otonda to kende na ko sepela. Moni musique, ba kende na ko sepela. To ke koyoka, totala, to sanini, to sepela. Et ce ko makambo ba tu ba otonda, yango wana toujours musique na biso biso moto opesa ngo force te ole to pesa ngo force to sani to benda ngo asima ka raison ngala donc c'est un peu ça ok sur la studio masolo ya ba concert bando bisela biso dernier morceau ouais ngala bimsa ma do follow voilà après ma do follow on a travaillé CV plus lettres de motivation là na un niveau ba clip sigo demoemo Demboemo mais vient na mauti jibe pia na papa chéri asala ki 10 azana ba moyen azana l'art azana tout azana ba car azana makambu pena dembo totala na ngana yo yango na yebisi vient na jibe pia na papa chéri azana makambu mais obeli masala ki 10 jibe zaki album yo ezaka nzembo moko mais ngaza nzembo moko te mais c'est ça voilà mais pour bimisa système moko au calendrier ça la respecter donc biloko etikali faut ça la prêt autant ko azobima
Oh, on a pété en date, il y a des autres ça la nini, azobima. Vous comprenez? Donc, faut travailler déjà au moins quelques morceaux déjà, ils ont déjà bien calé. Après, on va dire ça. Là, au côté 2024, c'est quoi? On va dire ça. Pour après, nous en a qui n'est pas dans ça, la dégénérée, qui a dit ça, mais Banzembo déjà, nous va dire ça avec Mounia Prod. Donc, au cas où rumba, au cas où générique. Même si nous en a bastille les actes les ébélés, mais on a banda obimsana, on a banda obimsana no rumba. Faut battre na lobby CV plus lettre de motivation. Titre album. Ah, titre album. Titre album na CV plus lettre de motivation. Vous comprenez? Mais yo au kotara Victoria, ou ya na CVT hein. Mais CV na yaki na mungongo na ngai. Il y a papier péché. Ite ngasi kotara ba CV plus lettre de motivation. Ah, il y a papier té. CV ya ngai. Vous comprenez? CV ya ngai. Donc oyo na zui, oyo na yebi expérience na zanango, ba compétence, ba qualité, tout et tout et tout. Musala ndenge tout wana. Vous comprenez? Olie na chango na papier. Ngasko na chango na disque pour na koyokisa ba mélomane bata la CV na ngai tango amona ke CV na ngai za bien rempli za bien na remplissant Pourquoi ton orchestre il y en a tena kota skora na mitema ba fanatika o balinga bonne musique o batala raté o ba na partie prité o ba na partie prité o batala ke sali musala bien o batala ke malgré asali musala bien félicitations topé ça est chance les sous pour musala to moni asali musala bien pour na kota na mitema na bango vous comprenez parce que so na kota na mitema na ba yoka parce que biso ta mususu batala biso ba mona ka ba animateur dit que atala bu bazaka bato ba boka ba animation. Or qu'animateur c'est un chanteur. Biso na Victoria animateur c'est un chanteur parce qu'à présent ça le king of the king abanda za so ba chanteur ba mati ba mise ba profiter ba vivant. So yami ba on a plateau yebsa ba abanda lo ba mulo mata ki yimba mati na yimbi. Tokenda na yeki kuiti biso de kara concert ya kikuiti tanga bela tanto kenda ina maramu bisode na podium ngonda mata oyemba nanga mata non tokenda Afrique du Sud amemaka deux chanteurs troisième chanteur mulo deux chanteurs batutu ba otika la tika pe batunios amemaka deux chanteurs tout ça la troisième chanteur na oyemba donc na ba voyage nazali déjà mutu oyo voilà na yemba so pe présent matin au podium te banze monde la to beta mo moko mibale na yemba déjà ba chanteur rebelle pe so ba yepe voilà chica père yara il veut comme to yemba chica père yara yo na touche à tout touche à tout est polyvalent polyvalent ouais na polyvalent touche à tout est polyvalent na artiste musicien donc na kata art na yebo simba moi biloko parce que ça va oyemba te na pe na moi ben instrument na yebo simba maman ko mibale na go simba na accompagner ngo pe tranquille. Vous comprenez? Donc naza yango. Vous comprenez? Na nyonso wana sikoyo ya ona sangisi yango na kata banzembo na ngane na obimisa nzembo ezobima awa na janvier awa d'ici là déjà na lobwaka sport nango et puis date nango donc nzembo na embelaki maître Pamara maître avocat Pamara l'honorable vous comprenez? Déjà moi na Congo ya mwana Congo mutu alingi mabele mutu alia kana batu donc voilà donc na yembeli maître avocat Pamara donc ezobima na janvier nzembo mo bien bat bo sepela na la guitare vient na ogilu tula voilà toujours abeti ba guitare na yebisio somo Brice Malonga zalali wana ba clavier na yebisio somo donc na yebisio donc les gangs avec Brice Malonga somo donc très kitoko mon frère Didier Obas abeta ibas donc merci comme David donc il va garder toujours couleur na binwana dans le bino couleur ezawana ya Victoria Osaka te siko mungongo ya mulo skanto siko yango na o inviter bato tango bima bacha moi lito ibayo parce ba comprendre que to zo moi pour mais faut bien que ça peut bato ba o chalito so bien que si bato te oyane si bato ba o chalito parce que la madofolo on dirait moi négligence on a moins négligence muké côté promotion on éviter le non côté promotion oui on gros en a raison mais ça négligence au monde absolu de mon absolu au monde biso sala ndule bo na bombelo tenga ndule na plus na sepelaka so na osala ngo na ka vrai so na la kini vous comprenez
Et si vous le air moboye, bah vie familiale n'est tout ça dans moboye, et oblige à biso. Vous comprenez? Bah petit bazawa, mère azawa, palezawa, il y a un moment faut zonga koto autant la situation bana makambe belé. Après aucun. Vous comprenez? Biso za ba miso to vanda na basi na ndako. Donc na mwasi na bana na ndako. Vous comprenez? Ngana mission oteke ya lao moi ça na poto ngana na ndako musu na kini na vanda na kini après 6 mois après moi ça y est 2 mois ngana te voyage 7 mois moi sina bana bara ko te moi sina ngati bisha na so na vidéo concert na zonga moi sina bana na ndako tant on a bimandi na émission boye na gidila ngunda ba petit avec Mercedes ba tikal na gidila ngunda tant na ozonga ba petit na pipa wa tant faza donc ah, bonsoir Molo. Bonsoir, Pelé en fou. Ah, bonne année. Bonne année, papa. Bonne ça va? Ouais, ça va, qui vient? C'est ça, mes condoléances, l'artiste. Merci. Vu que vous en avez. Voilà. Et bien, il y a des questions. Ouais. Merci, na Fleur Monde HD. Merci, Nadia Moro. Ouais. Plateau n'a pas mon nom. Donc, on au moins, on va te belé, on va na plateau, on va biso beta 5 ans à qui ça. Mikili Touéati. Bah, tu es belé, tu es na bango na 2001, pour te beta Zénith Olympia. Et ko kimate, ba mo solo bi ba kima ba ba fashaka. Batigala yi to koma mikolo batigala yi. Batigala yi. Mutu batigala yi na raison na mais comme on ngi batigala yi. Et pourtant bango batigala yi. Biso na kini to sa nini? Toujours continuer. Toujours bêta, toujours voyager, toujours tambola, toujours saliper disque les jours les plus longs avec ba kotazo, toujours en point. To tamboli to kiba Afrique d'ici, to kiba Angola, to découvrir bakafufu makambe belé. Ah bah masa batikala mutu na muta osala kopo na ye. Ya biso toujours na mouvement. Ce moment na mutu mo avandi, a expliquer makambu, on dirait ye ah donc ti atikala nyawa, ti na kini azalaki. Donc dia banoya na pipa, abeti na biso, to sali studio azongi, et voilà. Le sourire loba makambu loba pe makambu na limite na ope place pe sukaki kolinga to tromper ba tourner to zala ki soki tiwa pi mais ça va yango na loba ti place sukaki na suka na nga una na zala ki mais suka yango na bisote ba skit na skit donc tout cas danser est-ce que zala ki zala ki parce que pour ça zala ki nga fona confirmer parce que ngai depuis Zénith Olympia 2001 tina ndenge vyaki na tikala kolongwate voyage moko pe na tikala kozanga ezala te o na tikali ezala te activité moko pe salama o na zate ezala te ozo comprendre donc nyonso na zala suspension na zwa te donc makamu nyonso esalama depuis 2001 ti le vyakende na zala oya minene na zala siko yo zala yuapi top sido saba makambo wana msuyo zaliwa donc pona olobake mutu na mutala na place oyo asala kana oyo asukaka soto oloba makambo to ba place ni osuka et puis place ni ba ninga mususu ba continuer ki donc esala a moi bizala teneti ozala ite expliquer makambo kana net ozala so vandi ozala donc tout ozala ite bat bazala ki bisoye. Parce que biso dozalaki na lobi bien depuis 2001 octobre Zénith Olympia Tito Zongi Tito Zuba tumususu pe na kili ba intégrer donc tozo mona oyo na oyo aye biso bato ba moni susu tende to yaki biso ne to ko mona bato ne ba komi koya. OK, merci beaucoup. Bamote sili donc bambote na nga ya suka na pesi na bana kini nyonso bambote na nga ya suka na pesi na John Mary Kenge Nkumu. Mvula Manoka, Matanga Makitate. Grand frère propre, na pesi mbote. Monsieur le maire, le boss, na pesi mbote. Ebele, conseiller Franck Mobilanzi, na pesi mbote. Dikandolo Lendo, na pesi mbote. Donc, wana baga bato yo. Emene ya kenda. Matigela biso bata mitema minene bato wana. Dembo soko moni likamba Victoria. Bachaka loboko na poste po bazela retour so ba moni makambo emene ya bachaka loboko na poste po bazela retour ozo comprendre bazala toujours présent toli ko lobebele te présent la loba ba toujours présent ozo comprendre
mon pomo na bato mosusu atie loboko na poche mais aozelande retour oke bino boyeba ti mais bato wana vraiment merci à toi na oyo nyonso basalaka 10 ans yango oyo tolobaki 10 ans 10 ans yango oyo ti basali eloko te mais so bayokaki kaka ke bagénéraux babandi obongisa eloko mo mpona février awa nde bato tu batelemisi baminduki dembo ok biso toyebi ke lokola 10 eza kaka na kati ya 2024 tozobongisa date mosusu oyo nini tokosala yango toluka tosala yango ezala bien bato balingaka kowelisa février yango oyo basala yango mpe à l'auteur ndenge biso osalaki 9 ans parce que biso tosi totya bare likolo donc motu akoya kosala foleka bar wana bamise balongwa bakende kini loger nourri damas kolia na baproducteur à lelo. Merci beaucoup. Donc voilà, merci beaucoup. Voilà, tout ça qui voilà mon cas généraux vraiment il y a Victor et Eleison. Tout ça qui voilà mon ostante donc les gardiens du temple. Mais remerciements là. Papa Poto. Papa Poto. Papa Poto. Et puis ce qu'on fait tout n'est-ce pourquoi papa. Papa Poto est trop merci. Et au cas tout n'est-ce tout là-haut. Pourquoi Papa Poto. Pourquoi Papa Poto. Et puis pourquoi Papa Poto. Pourquoi? Mais yoza mwana poto. Design gara. Tete yoza mwana poto. Ah oui, tete mama poto. Ah, yuko mama poto ah. Ah omoni otimbia. Otimbia. Na bana kala futa ya po ah. Batu tu baba na poto. Siko batu tu bana poto. Omona mutu na nze fubula blanc. Mais on mwana poto. Yo mwana poto bien papa poto. Eh, papa poto. Voilà. Donc papa poto. OK, donc voilà. Tu vas bon na mulo scout abi le général d'ambiance. Donc tout ça qui n'a vraiment merci na abonné na surtout Rolanda émission Oyo, merci na ba collaborateur na ngana surtout, merci à toi Pelé Tafumu. Ba bonne année na non motemo na motema ya Nasi Dumba la reine des rois, ba motema bisika. Na bobo sana mutu moko te pardon de ma sœur Nadège Kimana. Ah Nadège Kimana. Le manager. Na bobo sana Nadège Kimana te vraiment merci ma sœur, merci beaucoup. Na manager. D'ici là to zana to mona na yo. Merci beaucoup et à notre maman aussi Astrid. La maman du sacré Kimana. Merci maman. Bonne année na yo place aux Ali. Tout le monde a la qualité d'ici là. Moi na yo tout le monde a la qualité na pesibino vraiment ma meilleure vie. Ouais plateau na bino ça va. Mba liboso na va na plateau na bino na sepeli plateau lito pour Flair Monde HD de Mboemo. Moi ça m'endef toujours donc voilà ka des points de base. Toujours donc carré na sepeli à tout. Il y a tellement wana. Na sepeli à tout c'est ma sœur ya ebi. Ndeni to so la rasoutenir na makasi surtout na ma promotion abosa na raté na yeba rare mon so na vendre tout mon jour anniversaire na moi. Non la mugité mais mon na satindele nga vidéo na 3h du matin. Tant dans la mora na tongo bo vidéo mo eza na ya dembe ça la nga plaisir trop c'est ma sœur. Donc bonne année na ye. Ok, merci. Moi, ma question vite fait, Kitambo, tous en a deuil, Congo, tous en a deuil, Paris, tous en a deuil. Oui. Est-ce que vous en avez un souvenir, il y avait non? Non, on a un souvenir, il est belé parce que on a bien dans la part, on a ma musique, on a un oncle. On a un oncle, à coller là, oncle nanga, à Betty Ball là, oncle nanga, parce qu'il y a des joueurs. À Betty Ball là, oncle nanga, par musique, à Betty Ball là, oncle nanga, on a mon Kitambo, tous en a ma belé moko, donc tout le monde ba autant que ba mikolo ba oncle donc bisope ba jeune bana to quality voilà donc c'est même génération même so imbonde so beta parce que ba père na bisonde ba to bazalaki ba to ya mbonda OK zo penso ba kembonda na bango donc biso bana otikali me boyo kana ntango ya mo pe boyi moi jimele ne to lo ba to talela voilà to jimele boyebi ke ba ya mutu ba obeta ba vie mutu ba zo beta. Merci beaucoup, Moulos Kanto. Est-ce que vous en avez aussi au travail, une fois, 2 fois, place, moko? Qu'on travaille dans sorte. Même si vous avez un concert, moko boye, via Zaki, na podium, mieux posant na podium. Concert, na évité, son en bourse, na évité, en tout cas, na évité peut-être na mambaba na Kitambo, on dit tout ça là, et l'euro moro, via Zala, na mambaba na Kitambo, voilà. Na oui, bah, voilà. En tout cas, wana oncle, quoi. Ramboana donné famille na isolé là Kitambo famille na ngape kuna bada na pasi donc parce que ma belle penza ma me kufeli pena ma belle donc drapeau ma belle za ya kokita siko donc jour wana place bana Kitambo ba rolela na mbonda na yebike roleka bien donc to senga kaka soki moyen ozala soki via kokunda matana isasa ozala senga trop parce que ma belle na fait betele mbonda
Faut de Wemba. Mabele na FB Ba 8 faut beta. Yala mwana bulu, yala mwana bulu. Ba 8 faut beta. Yala mwana bulu donc faut mbonde beta, yaza mombele. Ba bichaka chaka faut mbonde beta, faut marakase beta, faut ngonge beta, faut mokeke beta. Faut le beta. Ngonge za wana. Alobi na faut mbonde beta, ngonge beta, mokeke beta, lokole beta. Marakase beta. Okay. Merci beaucoup Moulo, merci Baron Naebi ke Bozolela, ba bien absolu ba Didi Veda. Ba Didi Veda Bazolela donc Ebi ke tozana day. Sangwana tango yaki eki oyoka ki amuzaki na butu ya olala to zai normal. Ezaki déjà na lamuka na tongo na lamuka na tongo na zui téléphone na ngai luka liboso na mona message wana les réseaux sociaux. Après na bengi ndenge ezala kaka. Ezala information vraie bon après voilà. Moi silence côté là ina voilà. Donc quand ça va vient na biso ndengo wana baza batu lelo ba icône ya animation fallait pena makambo ezala. Omoni vie eloko moko bien bato babosa na te via banda lo ba makambo ye moko na ni. Na ba internet na ba mission sala la tout. À propos même ya ba makambo ba zaiko tout abondela vejo ça pas zonga na zaiko tout ba makambo wana tozomona. Mais le loso razate bato bani ex animateur ya Zaiko animateur ya Zaiko baza mutu oyo apporta vraiment trop apesa voilà bon lelo Zaiko ya rasuna banzembo te comment on va kobilisa biso donc voilà Marc Nono Munzulu Marc Nono donc atikala wana Zaiko lelo ya rasuna banzembo te abilisa biso orchestre na biso a vie à moins de bini ça va de génération à génération tolinga ngo trop avec présent Josa vous comprenez kobini sawana identité non identité ba bébé identité na bango tikala le kitambo vous comprenez identité ma belle identité tikala ba vie ba sali trop ba pesi trop er moment ba récompense pe ils allera bien ba senga na bango belé to moni ve non tei mais ve bébé aza na envie il est pas à icône à patrimoine vena biso mbwesa di tutala azawana azali pena no vie abuni aya di tutale aya yambwesa kunda mama kunda sebele azana no vie vous comprenez voilà vous comprenez banga budiela balama no vie vous comprenez ngabudela beta na pas dit de yongo non pas dit de yongo voilà mame ngebu tala kanzoto ya mama ngebu mwane ngebu est-ce que tango kina Kongo mona na bango wana ba vena ngala na bango wana ba vena na bango na wana ba vena ngaba oncle na bango venga budiela vena nga so na vandi so na travailler na vena nga budiela OK donc so na travailler na vena nga ta musunga budiela wana na vena nga na pesimbo te place azali nga wana ba vena nga ezaka makambo te pona ndule nezana na mabele moko so ekoi pa na biso nazala te baozala na baoya na sengo ou bien na baozala mabele moko so ekoi kote kuna donc wana ezali ka mabele biso kitambo to akande mabele na kitambo tozana day tokoyeba programme na cirque ko pesa biso programme taki ouais nayebi ke tamso programme na mona samedi et tout le cas on dirait basala on dirait na garage nayebi temba après programme ya officiel net ozela vraiment pour permettre to me ka rendre ya non voilà et ngana osenga na bana kitambo vraiment jour wana soki bapesi salle encore pour une fois pour un hommage à Nono tozali belé kitambo toyebi kata mutala na misete me banzembo na biso kitambo toyeba yango toyemba na biso boya to chambonda na mo marakas toyembela ya Nono boyebi ke ya Nono na ba makambo kitambo nyonso azanga te et kitambo ayaka yemuti ayaka toujours accompagné avec Maracas na o esala ke place to vandi esala lengi esala toza koseka esala biso bien vous comprenez donc yango wana na sengi vraiment na bana kitambo to ça l'effort vraiment na yebi ke ba mikolo bazali ba kulutu bazali biso zaka bato pamba baleki to beleli kaka mbela bato ba opesa ngo susu moi sens to koya pe kopesa makasi lisusu pona to rendre moko ya biso
topesa exemple ezala te bayebisa bino bayebisa biso ke patrimoine patriarche na bino adayaki osali nini biso bato oza na diaspora tosali nini toleli ye ndenge nini aza ya biso aza ya biso donc biso bana kitambo toza na ndenge tolelaka bato na biso et surtout ye tosenga banzembo na biso tolelaka ntango tolelaka mutu nyonso ya kitambo ayebi ke azala musicien te ayemba yango ayebi yango ayemba yango so baantone kaka nde tolobaka koantone bato bazongisaka bana kitambo baya tosala effort marakas ezala mbonde ezala soki tobwaki nayebi ke bakamera kozala kitambo mpe mona ndenge nini mpe biso koto oyo tokaboli mawa voilà elongo toleli ve ndenge nini eosala eloko moko bien nayebi ke bakulutu ebela kitambo bazolanda so na université bakombo ekozala bien te mais na likanisi oyo non après so napesi 2 3 4 na koenchaîner pour rien eozala ere moko boye ovide petit nango obosana ye ngai masala yango obosana ye ngai obosana ye ngai donc voilà mais yango napesi kaka oyo bakozwa yango mpena na bon sens ekozala bien to se mobiliser même awa na diaspora ntango matanga ya nono ekozala bamusicien bato bakoya me basentir ke kitambo ezalaki représente mpona mutu na bango kitambo ezalaki wana mpona mutu na bango tobeta mbonda tobeta marakas tobeta mokeke toyembela ya nono ata 2 3 4 nzembo ndenge toyembaka na kitambo toyembi ndenge wana ekosala bien mpona ya nono donc ekozala eloko moko bien. Merci na bana kitambo boya ebele boya nayebi ke bababi monzale baza wana nayebi ke baron kisolokele bazali bapapi malanda motema natali malanda nayebi ke bazali tokozala wana biso nyonso chaîne na biso mpe ya HD Flairmont ezala wana mpona kosoutenir mpe makambo ya vie nono. Merci Mulo et peut-être oza na moins 2 personnes 3 personnes po tokomina biso na suka yasi 2 3 personnes ici on est bien ça oh mais nga na clôturer ya kota ya ambiance na yo na kati émission on peut ta 2 questions après on met ça la feeling ici émission na comprendre Willy ka aimé ça c'est bon kasi mais na comprendre na zonga mabe écoute Molo c'est bon ma belle mami siko on continue. Merci beaucoup Pelé Tanfumu. Comment tu Pelé de Tanfumu ça va il y a pas ndenge to va na plateau bosco so to longoli mamba plateau makambo na loba awa ya yebi yango po yaza moko ya mabele mabele ya tongo ya yebi donc biso so to loba bo makambo ezate ke o akosa mona itambo o contradicte parce que mabele pena micro mabele mami ye moko abeta ko chaka na on continue. Donc Pelé Tanfumu na lobi mabele mame donc parce que ye mo dans au moins na mabele ba makamle to sola ba makamsina na loba même pona yano ayebi ke na mamba vrai donc na yebi bien très bien famille makambe belé ne Pelé azali Tanfumu azali donc mabele biso parce que biso na kitambo to yebana ki ba famille to loba kende pas famille na et pas famille Kwama et pas famille Ntsasa et pas famille Monangi et pas famille Mukwala et pas famille Monzale au monde biso na kitambo to zalaki et pas famille Ntsengo et pas famille vous comprenez et pas famille Mbala donc biso na kitambo to banda obenga na bongo vous comprenez to banda obenga na ba famille ça pas ba famille nanyo donc ba famille vous comprenez to banda obenga na ndengo wana donc c'est un peu ça donc la famille donc on a sepelé à toi Pelé Tanfumu on a joué moi des questions na répondre ça les plaisir à toi donc OK merci beaucoup Mulo na quoi biser na temps na hôtel parce que babi les autres dimanche le lundi c'est bien et là on dit le bombeli biso pona ni babi mikolo comme il campia Tchadas pesa calendrier donc calendrier no programme no ezandi Tchadas pesa calendrier ba to na ba potana na ba makamna na bango biso beta on to potana na o ya biso ba to ba yarate bapotana bamakamna babone tali bango biso za bato to sala ndeke moni lelo moko biso longwa basoda mulongo tokoma ogunda biso mo basto longwa bena basoda mulongo tolongwa basoda mulongo tolongwa basoda mulongo biso ban master babunda bango moko
na ndengo nzamba pesi bango biso bunda biso mona ndenge nzamba opesa calmement parce que monde ndule ils ont la vérité na ngona kati et puis ba vérité mosusu nde baloba toute vérité n'est pas bonne à dire biso moto koya oloba bo salité na biso na miso abatute croyant que bat ba osepelor que bat ba mona biso nde ba ko voilà vous comprenez donc tout ça là yango na ndenge ekoki na ndenge na biso ça pour autant que ta la guerre pour kuna osala boye ngapi fona sala neti non biso sala en tant que passion donc musala ya mwana oto boteli bana oto yeli na mikili oto zeli basi awa oto zwa mikanda awa oto somba ba pale awa oto kenda bakini awa oto vivara awa oto tonga awa musala biso bat bakabela biso mususu lelo vandi boye akabelo ka pone musala osala ya bien la victoire etikala ya plaisir ovandi boatinelo mbongo sali rien akabeli yo donc zo monde eza ba biloko yo musala na biso ya mwana donc so on tolingi to banda kotala ya sa neti nganga sala lelo te pona otala moto parce que ngai naza déjà mulo o nazali na ko dépendre na mutu te mboka nyonso na mondo na besoin na kende na okenda ngo moko so na besoin na kende na ozela te balugela media ba toxe na monde mboka nyonso na kende okende na somba tike na ngana okende so esengi visa na mutu longo tout pepele na opesa na ke tranquille donc so nga misamo mukena ngana misanga mende balobaka musapi moko esala nini esukola elongite tozala toujours na besoin ya ba conseil mo ba collaboration mo ba tout pembeni nde tozala na bango pona mo ba conseil osolola pona obongisa musala même surtout mingi ngai base ezala mingi na kini parce que awa na mikili awa ndule obeta ngo wapi dembo awa na mikili obeta ndule wapi ndule pe yango ezongi ba producteur pe ba mona na raté bacha biso na ba salle to beta kata songolo na pakala ba obeta fara na grande salle ba sali publicité ba tubaye bacha ba biso te bacha biso na banganda kwanga banganda makaya banganda Thompson et puis biso to ya obeta ba bazwa balar na bango biso to ya obeta sikoyo moni ba Victoria ça un état d'esprit moko boye ba makambo mususu donc c'est nga bena ya biso l'état d'esprit ba Victoria ba vivre ba état d'esprit ils avaient école moko école d'état d'esprit on se comprend non préféré na ke kotsa nyongo na nga mundele on se comprend koto na bika na obenda ngo ya mvimba mais musala na nga na sala na osala ngo na continue ngo kena kende bandule ya moto kito moto musazo ba valeur na yote ke yo ozala mulo boye musala wana mtepesi yo valeur tango ya kobeta place mo boye ya komo mono on dirait hein on se comprend non OK d'accord likambute toke bosala na biso na kini yo role na ba Michael Jackson zela ngona kokoma Michael Jackson ibongo linga ngai on se comprend donc c'est un peu ça donc total ba tout est obeta ndule wa pidem donc par là on ngana ba ndule passe obeta ya raté ba tunyo so mo ba beta na bango c'est bien bon mais ala nango kaka moi eza pena na ba norme pena ndenge to beta papa maman ne ma sœur ndenge to beta ka pena ezala pena ndenge wana mais pourtant so vandi na mikila otali bien quartier la tata na ba représentant na awa ba mission bazali vive za nango Victoria za nango vous comprenez wenge za nango boke c'est songo no pakala baza nango bato bazala ka nga producteur tout et tout faut siko basala ba stratégie vous comprenez ba ndenge nini ba omema ba groupe wana vous comprenez ata na ba grande salle ba salle moko bien o sala ke ba ya concert parce que kokende soirée na kokende concert les a des choses différentes vous comprenez on a des soirées place ba tumba makaya ba nini tout ça ba nini concert papa tant que mon anda vous avez bien rasé bien parfumé bien coiffé bien que ça plaisir azoya na concert à la tikitoko vous comprenez ba milinga ba nini te kitoko pour ya za face na podium ya solane na podium vous comprenez a telemi kitoko son concert ya ngwana concert en Tumbidi Kwanga wana. Ok, merci beaucoup Moulo. Donc voilà, dans le lobby, on va viser vraiment Nathan. Ok. Et là on dit ma voice, na so ok ma voice. Ok ma voice ya passé ngangi na ndio na biso moi si comment ça s'appelle comment l'équipement. Comment le nom? Dans ces années comment l'équipement. Na toi ba danser Zidane et Solange. Et là on est sur les grands présidents na passé ngangi. Parce que yoga qui va voice, ça fait mal aux oreilles. Qu'est-ce qui se passe?
Non, par là, on a oloba, moi, la famille, sur son ezanga, tinga na rovanda, te pona pelisa sous moto. On y même passé, même côté Zidane, bango tu ba famille na ngana gardien du temple, le général d'ambiance, le seul artiste au amona et voilà la libo. Izaranga. Qui me soit azarate. Azarate, atana sereke iba monati. Le seul, Izaranga. Et puis, il faut voir, il y a un gardien du temple. Zompon, il y a toujours place. Qui m'est allé. Et en même temps, on a salé, tout salé, tout salé, qui m'a camboua 9 ans. Toujours, tout salé, moi, tout guide, malgré, tout m'souba, qui n'a pas ni, et tout, mais, tout le monde qui m'est allé, tout on a né, tout salé, l'équipe est calme, de l'eau, son avis. Nous, on a l'oba, ils ont encore, discussion, ils ont la famille. Frère, Nasser, discuter, mais, il y a quoi, peut-être ça bien été. Dans les matins, condamné Moututel, n'a pas sa Moututel raison, n'a évité, bien, les Cambonini, oyo, là, qui n'a pas comme là, il n'a téléphone, n'a évité, les Cambonini, oyo, là, qui. Mais n'a évité, la famille, on se reçoit, les gens ratés, on attend que garder du temple, Nazar, on va toujours together. Together, parce que, together, pour Migolo Wabe, on a Papa Poto. Papa Poto, nenge, mon frère Chico Mbungu Lauréat, abenga ngai, Papa Poto. Migolo Wabe, on a Papa Poto, Chico Mbungu Lauréat, on a fait Siembo, te place à ça. On se comprend. Donc, on a petit bango together. Bazala together, c'est la famille. Au moins, il biso bien, on a besoin de Victor, on a besoin de regarder tout yoga na raté. Mais ce qui est bien, biso film na raté na internet. Des motovans na bino aborke somo na ba finga na ba tata ba mama ba bana ba ndeko ba basi ba ni yo mona ba misa Victoria na marambo ba misa Victoria même ça atezo yinda akamone na yebi ya atezo yinda ya mere bi marate bi mala punda akamone na yebi parce que uti na source oyo pola muta source te gitu bute ya biso bi ma internet te ba tata ba mama ba ndeko ria biso bi marate biso suka biso na biso to pesi so sengi pe to vanda biso calme to causer na biso pe calme po to yebi ba limite to kokota ba bana te ba tata te ba mama te ndenge bande ko mususu kotanga ba kombo te mena yo nanga to yebi ke ndenge comment okendelela ba bana ba basi ba mama ba nini na biso Victoria to na makambo na te so otali bien école viva Victoria ba na moi compréhension na bango moko boye en erreur ba makambo wana biso telemande bien de ngande quoi azala ndenge nini ngande voilà yete ngande esili loyal neto loba on se comprend ya oswana ba tata ba mama wana ya biso te mais na yebi ke bande ko ba revenir à la raison ya ocha na se na yebi pe na moment où ta muselo go za susute place baza ba chana se logo za susute parce que ba makambo wana dembo ça sert à rien. Nous on prend, il faut à la petit. Nous on prend, il faut à la petit, ça va la rien, vous filmez la tire, mon la mère et ma père, bona, tire rien. Nous on prend, on si bon va, together. Moi, on appelle ça mon faute exacte. Ah, peine à lobby, ah, en émission, est-ce qu'on appelle ça mon faute? On appelle ça mon faute. On appelle ça mon faute. Donc, on a beau, à l'obaki. Donc, boyo qui déjà, nous a mis colo, bossa nini, bochanassé. Pour makambo wana to suksa ngo bisomoro ba tata ba mama ba ndeko peut-être afuma yaki bakota wate au sala bien. OK, merci beaucoup. Bon, to komi vraiment la suka émission na biso pese ba bote ba to Rolanda émission o. Ngambote na ngai mbote na nga donc apesi mbote na ngai. Na pesi mbote na ngai na l'homme imbattable Maître Pamara Pipa, donc Maître Pamara, l'homme du moment. L'homme du moment, l'homme qui contrôle, n'a pas si mbote belé, babon na na libota mobimba. Et voilà quoi, na king, na king, na pesi si c'est Kalonji Aboubakar, na pesi mbota trop. Et puis na bosanité, na pesi Fiston Saïsa mbote belé mon frère. Na bosanité Aboubakar Yondo Nzambi Bamongwabi, na pesi mbota trop. Et na bosanité bato nyoso balinga nga mu le scanto ba petit na ngekiri libebi na yebi ozela na bo libe na pesi bango mbota trop donc ba petit na nga libebi ba fani voilà na pesi bango tumbota trop donc voilà na pesi bato tout balinga mu le scanto na pesi bango mbota trop d'ici là na ozala na lisasa na ozela moi ba plan ekoma le roi moi ba plan pour na moi rep ba nini tout ça ba nini
ils ont déjà sur place au monde donc d'ici là nous avons un kini et puis nous avons toujours une équipe nanga na obaksa moi quelques personnes wana pona oboulonné na pesi grand frère propre fiston mabanga na pesi mbote belé et puis ba tout balinga ngai Guy Kivula na pesi bango mbote ya trop et puis surtout ye na mikili na pesi Paul Sunga coiffure loboko ya Nzambe Paul Sunga coiffure na pesi ba bonne année et mes très sincères condoléances à mon frère Chico Lerensi wa utu obung sa mwana na ye. Ah, mes sincères condoléances. Chico Lerensi, vraiment la condoléance. Donc, courage mon frère. Donc, Nzamba pesa ba Nzamba zui na yebi ke zala makasi et puis yo tomber sur son anniversaire na yo. Donc, na yebi comment ça fait. Donc, zala makasi. Na bo sanité bébé Talamega no wana baza bandeko to zala bango donc passe. Na bo sanité tout le monde c'est ngor nganga. Na bo sanité Jimmy et puis Igela Kofi côté. Donc pour nous la coiffe côté donc la PCMO tato sans oublier na ko succès pour nous le baquet ba bonne année na bana na ngai ba na tu voilà ya tis ya baleki et puis na baleki na tout tina dernier na bango donc que les boss mokelina donc fondation na PCMO tebele et puis na bosanité mère na bango jimola ba il faut coup donc na PCMO tebele ba bonne année belé donc moula sika makambo ya sika et puis sans oublier